Chers internautes, soyez les bienvenus dans votre émission Shot News. Shot News avec Ekibumba, votre humble serviteur, toujours ici dans notre site ESP Media. ESP Media, quand on parle de l'ESP Media, ça nous permet ou ça nous donne l'envie déjà de donner la salutation à notre maman GH et puis à papa Edo Amani. Voilà, donc Lelo, tout ça les descentes à niveau, il y a GB, Tokutanana, artiste Yambo Kanabiso. Artiste Mboga Nabiso, sans oublier artiste chrétien. Oyo, Tozana et Awa, papa Nabiso Tati, à se présenter vraiment, il est moko, pour y est sous malamu à Evrazawa, puis à Salaranini. Oh, Tozoko, c'est déjà invité Nabiso, à Zokota. Oui, Kota déjà, papa. Bonjour, papa. Papa Iki. Boni. Nangolanza Betuba. Pas bon séjour à Kinshasa. Merci beaucoup. Papa na biso ba ipsi biso za musicien po biso pe toza circuit toki oza musicien oyembaka type ya musique nini toloba nini kotoyo to kotoyo yo mo pesa biso na explication et puis kombo na eza nani batu bayebi yo penga na kombo bon bato bayebelinga mingi na kombo ya ndeko bantimba yebelinga ndeko Jo Tati so babenga nga Jo so babenga nga Tati nyonso misato babango lianza wana ezali kombo na ngai oyo bakombo ya famille monsieur Lianza Tati ou monsieur Jo Tati Lianza. Voilà, monsieur Jo Tati, papa na biso ayembela biso ba musique chrétienne ndenge toyoki pesa biso na mwa détail moke bao bazolanda parce que bamisu bazala na opembeni bayebi déjà na ba église obetaka mais siko ba oyo baza pe musika na bamboka mosusu ta mosusu pe na ba Norvège bakoza pe na posa ya oyo nzambe atie kati na yo. Est-ce que vous avez déjà album est déjà sur le marché, vous préparé album, tout est en ligne. Ok, nous avons album qui est déjà dans le marché, il m'a en 2015, vers exactement vers juillet 2015. Il a intitulé Tokumisa. Il a deux titres phares, il a Jesus the Same, clip Moro, il a fait dans la RTN Serwa, la chaîne à place, on a été sur la cité en haut. Nango, ba B1, ba digital, ba RTVS, en tout cas, la chaîne News sur place et nous les capés qu'on a à Londres, ici qu'on a pour le moment basé. Il est tout comme ça, ils ont un titre phare, ils ont dit Jesus the Same, ils ont dit clip na Bananangai, ils ont dit juste qu'on a teach batu, qu'on a côté à batu, la vie de prière na kati ya libota. Donc, mais en tout cas, à niveau Europe, il est très bien. Bon, awa, au niveau de la promotion, bon, il dit dans le Congo, la promotion est plus de moyens, donc ils ont été vraiment au ralenti, pour le dire, mais au niveau de l'Europe, ça s'est très bien passé, donc ce qui fait que de temps en temps, je vais jouer dans les églises, quand j'ai des invitations, malgré d'autres occupations au Nazareth. Merci beaucoup Napoto et Yokanagi Penza et Betaki bandeko pe bapambwamaki na oyo yo pesa ilokwa message pe côté ya ndenge obi côté Tchouana sikoyo nini esalaka ke ndenge bo travaillaka kuna tant que ba musicien na niveau ya poto bo santaraka kuna ekoki to mwanda mpe ya orchestre za côté oyo pona et permettra pe ba ningo baza côté oyo bango batsaka mwa mulunge moke pona koyokana pe parce que bozote ya ka batu ya poto to bote ya bozolinga côté ya mokili mobimba to ba congolais nyonso tout entier parce que yo moko zana au Congo. Non, ezaka que de par ma culture bien que tous à la comme à Christ mais na botami congolais donc faut jamais oublier ba racine na yo. Donc, ce qui fait que y a un monde qui est la plupart de la chanson na biso tant que yembaka ils ont na lingala ils ont na Kikongo na Kiswahili bien na Chiluba wana ezali loko ya osala semblante parce que ceux qui yogi ba américain basala effort te ba yema na lingala donc ba français basala effort te ba yema na lingala. Alors moi j'aime ma culture, j'aime ça ceux qui na kutani na libaku o to bengi nzamba bengi ngai ezala pe malamu na kati wana na passer message na langue maternelle nanga oyo yanga pe libota bayeba oyo nzambe asali na kati na moi na ngai. D'où c'est important, c'est important ya kolia awa na basource awa na Congo na Congo Brazzaville na ngambo donc ya kolobela pe
pesa litatoli kende pesa lobela vraiment album wana yaki awa tolobaki mais lisungi eza mingi awa te na sens que omoni na niveau ya barégisseur surtout ke biso tozosala makambo na bapropre moyen na biso e awa mpe na niveau ya marketing toza pute plus na problème wana parce qu'il faut futa awa bien ke toyebi ke ezala budget moko na marketing na kati ya société eza budget moko important très important voilà en tout cas bato mpe baignora bango aussi cet album mais au monde qui est marketing eza down donc malheureusement mais en tout cas bandeko mingi lisungi ezalaki mingi na bapanzi basango awa notamment chaîne ya Pasteur Coutinho notamment chaîne ya Pasteur Barouti tolekaki pa ya bachaîne ya Moïse Mbiye bandeko ebele awa tolekaki. Merci beaucoup. Wana ezalaki carrière na yo elekaki nalingi natuna mwa motuna moko ya suka relation nini bozalaka nango bino bamusicien oyo bamusicien chrétien oyo boyembaka na niveau ya poto bovivaka na poto bovandaka kuna na baoyo bazalaka awa est ce que bandeko misu bazalaka awa baakompagnaka bino mpe ntango boyaka boye to peut-être kuna mpe boakompagnaka bango na baniveau ya baconcert soki batiki baninga na bango boakompagnaka bango ntango bozonga boye relation wana contact wana ezalaka si facile et puis est ce que ndenge oyaka kini boye ozwaka mpe temps ya obeta na baeglise mosusu awa bacontact wana ezali. Bien sûr, tous en relation moko je parle pour ma part, tous en de très bonnes relations. Donc on a des musiciens au baza plus ndetobinga local awa, donc en mission locaux, tous en neti lobby nazalaki na concert il y a Sylvain Akwala, ezalaki na la Moisson Tabernacle, donc na côté ya Somba Zigita kuna. Donc tous en contact parfait na ba. Mati pe na podium. Na bina ginde plus ko bina po ya leginga na oyemba donc na esa ya za grand prêtre ya leginga na oyemba relation susu na kulutu na pasteur Lifoko toza na ba très bonne relation bon bande comme susu au passage toza peut-être na ba affinité té mais nous on apprécie c'est que ça la musique na bango notamment Moïse Mbiye notamment Johnny Lutondo Patrice Moubiaya bandeko bazoya ebele awa toyokaka bango baseur Henriette baseur Lombongo donc eza toza na toyebani te na ndenge bafinité mais j'apprécie ce qu'ils font comme musique église nyonso so bengai naza open so beti bando ya lobe ezalaki prévu na beta quelque part malheureusement emploi du temps na ezalaki moins difficile donc moni eza musique nzambe ndeto ba ngani te na kumbela te za bloc premier sali répétition bien consacré au sali show na yo j'ai fait moko ya ba amba za la bien za ba bloc te oyeka boye na loyenge te même je pense que même peu bande qu'on a biso oyo o ba sa musique to ben on dit profane je pense que ce qu'on s'aventurier na la musique pour que ça la mauvaise prestation. Dans la question de consécration, question il y a merci beaucoup chers internautes binomo bozolanda wana tozana papa na biso Joe Tati ayembaka boyebi bao bayebi bino plus boza kuna na poto boyebi so pe bobeti na YouTube au monde mais totala na extrait oyo bon tozonga tout juste après avec Junior Mpidi. Merci. Merci na Dynamique Congo dans minga olobezate banda ekoma tokoma ozwa koli na calme na sengi batu boya ebele pour na Dynamique Congo dans sincérité zali donc agence a bien Dynamique Congo boya ebele. Merci beaucoup bouti kolanda bino moko extrait wana vraiment en tout cas papa félicitations. Merci beaucoup papa Eki. Voilà, bon monika to changer cadre na sima na biso ba coller belé donc ya ko kamwa to yebi ke mingi to pesa ka image na ba musicien batu ya Lolombo batu ya Matolo batu ya makambo belé mais to moni ba coller na sima awa avec ba polo ba Dynamique Congo Dynamique Congo donc yozo 500 marami balé donc aux côté business aux côté mambo ya nzambe to goyemba po to mona tout le monde a eu tout récemment un message sur Facebook babi Jésus azaki charpentier pesi mo ba détail babi so pasteur na bino asala raté boké batam so aza moyibi siko yo na moni moi différence bon merci beaucoup na motuna na yo
bon, et puis il y a une différence et on a appris nazo loba bon, ngai ndeko na bino Jotati naza na ba casquette ebele casquette na biso oyo pena concept label na biso ezali neti Dynamique Congo. Dynamique Congo eza label oyo s'occuper na musique na ngai. Dynamique Congo ezali label oyo s'occuper na oyo to bengi fret maritime na fret aérien oyo tozo kosala awa sika beaucoup tibiso awa. Et puis Dynamique Congo ezali sous concept oyo ezosala jus moko ya tangawisi oyo to bengi ginger drink. Tosola masolo wana tosola masolo nyonso tu wana ba différents casquettes ya papa na biso Jotati tomeka na kotala spot oyo ya Dynamique Congo bon tozonga tout juste après. Merci. Découvrez Dynamique Congo, une agence de fret pas comme les autres. Oganga nini? Papa maman balé la tine biloro. Ah, solution de Jésus mwana maman na Dynamique Congo ya na mwasi. Eh non konsote tala. Agence ya kitoko yango yo ko sepela. Maman please mimanga please. Tokende. Tokende. Maman souvent na carton pardon. Solution est faite. Carton, vous allez du bas. Oui, maman. Dynamique Congo, full service. Dynamique Congo, le fret à domicile sur mesure. Le prix, le service à la clientèle sont le secret de notre métier. Voilà, binomo bomoni sport wana ndenge nini masolo ezo solo la mapona tina ya Dynamique Congo. Dynamique Congo ba agence ezalaka nango ba agence pe ezala liboso to mona ba kombo ebele nini ya spécial au memi to ozo penser au pesa ba client to ba congolais nyonso to bazotala biso partout na Dynamique Congo pe ozana ba adresse nini na Dynamique Congo na ba mboka nini oza koyeba. Ok, Dynamique Congo au départ ezali basé en Angleterre, na UK. Donc toza na Renam au départ tozaki na Watamso pour na bato bafana na UK na Royaume-Uni. Tozaki na Watamso malheureusement ici quand ezalaki calme to olonga wana to kwe na Renam donc adresse na biso yango ezo omona na bande na ndenge des affichés wa ici tozali. Bon, probablement peut tolingi tout comme na East London, toza na pour parler, mais pour le moment toza na Renam na East London wana bozong wana kuna ezapeka ka côté ope bo créer mo. Si tolingi to tika sika po sika dépôt na biso ezali c'est là où to chaki office mais boseng eza mingi po ba maman balobaki que eza net na zone industrielle, bazana difficile ya koza ko accéder. Mais la différence ezali plus que toujours moins concept net tout le monde na poto ba compagnie mususu ba Amazon ba TNT ba Parcel Force baza plus ko kenever ba client que ba client ba ya. Alors ils ont net bloc avion aux en a besoin te o ya na agence to bengi biso na kati na ya van na biso tozalaka na balance na biso ko client linya ye ba po na ye ba maman za na bana ya kuna na agence toya esi kozali to bisi balance na biso to sali service na biso to na facturation na biso to peser colis na yo to emballa yango esili osali ba formalité et pas na yo na ndako no to koti to sali loso yo kangino maboko to kei na biso donc ezo ya éviter mutu azo sous transport aya kotala biso bon en tout cas eza moka biloko oyo to mona ki ezaki vraiment bo sengezaki mingi surtout ba maman ya mikolo parce que soyez boya atamboli apana ye boya c'est beaucoup ça tendenge boya ka po biloko bateau to zo randeng wana to yaka sur place les blocs avions comme c'est des petits colis alors nous on avait préféré innover aller vers chez les clients to sali service nyonso to sili site OK et puis c'est bon alors Dynamique Congo pe
eloko mosusu oyo tolingaki to innover ezalaki to s'installer na France, to s'installer na Belgique et puis pourquoi pas na ba pays mosusu. Alors na niveau ya marque à confiance na biso comme tozali na Facebook na biso Dynamique Congo, bande komi bazaki na ba réticence parce que beaucoup de gens ont été dessus na ba agence mosusu pe tinde loko 6 mois 7 mois et loko komaté mosusu e koma. Alors les gens ont préféré plus concept. En tant que Moni, au départ, c'était un peu lourd, mais il y avait des images qui parlaient d'elles-mêmes. Alors, biso ce que comment que ça là, à partir de Belgique, au Bengi biso, tu es tout ticket au carton. Na numéro où les cas au mona wa au Bengi biso, tu es tout ticket au carton. Montin de texte message par rapport il y a jour à quoi au carton na yo. Na France, tu as la ligne de Joshua, il y a na Lille, na avenue Jean Jaurès, yem tayaka à Salaga, la partie Lille nord de France. Na Paris, nazana mutunanga pinda donc ami azana contact na ba client donc numéro ne yango obokomona wana et puis na toujours na France na ville ya 3 tozana ndeko tonton Chaba wana zali kulut na biso yem tazali secteur wana parce que besoin mo salamaki surtout na ville ya 3 wana il y a eu beaucoup de dessus alors tant biso to bandi boye on a fait aux 4e envoi tout ça là na ville wana donc ba commis plus na confiance na biso Bosseng est dans pays belé, mais tout le d'abord tout qui est d'une manière, tout qui est graduellement, parce que tu as précédé. Notamment dans les pays scandinaves, on a payé. Tout est en Suède. Bosseng est dans ma casse. Donc on est dans Zawa, si Dieu voulant, le début à mois d'avril, surtout quand il y a conteneur en Suède pendant 2 jours, parce qu'il fallait tout ça là déjà, autobengi marketing environnemental. Tu commis, tu étudies, en tout cas, Bosseng est dans ma casse, au Rebro, à Stockholm, donc alors tout gens qui m'ont contact moko et pas ya moko bande konanga autobengi GFT à Yembagape donc Bosseng eza makasi na niveau États-Unis pe Bosseng est comme ko salama parce que sérieux ya Dynamique Congo au moins Dynamique Congo ezongaka et ça la différence au moins c'est ça la différence ndenge na biloko mike client zali autobenga client ba personnalisaka été client ba fidélisaka c'est-à-dire que so kasi client eza yo kosi biso zo ba avion oyebi lelo so na CPT na zo CA so na CPT na zo Congo Airways donc t'as la service na bango t'as la produit na bango alors Dynamique Congo et qui plus na ko lakisa musala ya fidélisation tu to créer agence d'une manière familiale mutaye d'une manière amicale mutaye il se sent chez lui ici il y a un monde bande ko so ba awa l'accueil d'abord le lenga so na client autobeng na linga la limemia le respect du client. Nous avons remarqué que Ezake Loro Moro Boye, quand un Congolais sur Moutou a outil de peut-être Nandenga Moukia Mata, il oublie aussi qu'à outil. Au monde, il y a un lot qu'on a base pour ça la dynamique Congo local bosso respect par les clients. Donc peu importe azala nyonga nyongote respecter parce que na simane nous vivre. Bon, dynamique Congo peut elinga quand même et innover à niveau ya autobengi L'état yo kanisa mo nini wana motu na moko ezoya na motu oka uneti Dynamique Congo mutu apesa pe koli na ye parce que ça arrive et ça li que koli wana monanité bo régler la situation wana ndenge ni bon to e komi mais komi malonga te ta mususu e bukani e sali boye na nzela to nini bon procédure ezara moko ezara benga ngo ya ba litige quand ceux qui constater parce que pour que le Ghana est commaté ou bien le Ghana est boucana, tu en as toujours la difficulté à chaîne parce qu'il y a un moment comme les lots, surtout aux oies, on appelle ça exemple, ils étaient le roi de télévision, surtout aux yeux ils allaient mieux vérifier par les clients. Au début, état aux yeux de télévision, état ni temps où tu as au monde parce qu'il y a des gens qui battent d'appel bloc auto bien en l'état. Abi na tinya ndengoana bino moko bo tamba comme na Kinshasa bayebe ba kosala au monde. Alors mais tout ça moins fort penda que s'appelle sa client au monde et bukanate. Alors pour revenir à l'idée au dans le websayo idée za ilelo bande ko mingi ba komi azana moi fond nae au lat qui ne Dubaï akopesa biso mbongo akosala choix ya mutu kanaye akosala choix eloko naye ba kenkerie ba peinture abengi biso toke to sali service to livrer un mois ou 5 semaines après. Donc bato ba moni ke biloko mingi ezota banga mwana biloko mingi eza bena ba produits originauté. Alors ba préférer ba produits Europe.
Alors nous on fait les services. Donc sur Beningai, dès qu'on en a besoin, on a besoin de Tindelibiso, toke to sombelelio, to sombi ponayo, ou bien dès que Kinshasa comme on a accès à la carte, on a internet, to sombelio na carte na yo, yo mo sombi na carte na yo, ba livrer na dépôt na biso, biso to memelio. Voilà, merci beaucoup. Hein. Bomoni bino moko ba service nini oyo Dynamique Congo ezo sala pona peuple congolais nyonso surtout diaspora oyo baza partout hein na bamboka nyonso tout na mikili ya poto ndenge to benga kango poto biso tout to meka koyeba mwa muke kombo wana ya poto euta wapi parce que mboka nyonso ezoza ka poto te me poto euta wapi. To lobelango mikolo ezali koya comme ça tozo kota déjà avec Junior Mpidi to meka kotala extrait moko hein. Bon, tozonga tout juste après wana kaka moko ya ba casquette lisusu ya ndeko na biso Jotati toleka Nkongo pasi pena engaye fuidi. Do you suffer from back pain? Do you suffer from constipation? Or do you just adore the taste of ginger? Well, we have the perfect solution to your problems. Ginger drink is the answer to your prayers. 100% natural. Ginger is the main ingredient, which is known for its healing qualities as well as fantastic taste. It is very effective in treating common colds, flu, as well as reducing nausea. It is the perfect drink for all occasions, weddings, birthdays, and other ceremonies. So what are you waiting for? Why don't you try this ginger drink today and start living again? O système a proposé ginger drink. Ce jus de gingembre est bon pour votre vie de couple, Bon contre les nausées, bon pour la digestion bon pour le cœur, soulage les symptômes de l'arthrose. et combat le mal de gorge. Ginger drink. Bukongo zongiko. Ginger drink does more than you think. Agence bozomona Dynamique Congo bozomona lelo nyonso tozalaka na kati ya Dynamique Congo yango tozopesela bino bayaya oyo baza na Londres oyo baza na Paris Bruxelles États-Unis botinda biloko ngai yo pledo boyebi nga vie kisala babenga vie kisala ngai yo bozomona nga personne je suis là agence na biso yango donc nangi na mingi te bana membre mpona oyebisa bino yango na yebi na sopeli bino botinda biloko envoyer plus ça fait gros. Voilà, tout ce que mon awana ginger, donc J ya tangawizi papa yo awana kishasa avant que ne ba poto za traduit praticien o to nino ke so sala ozo batela ba mikonga ba tukuna na poto ezana onini bisolo wana tangawizi. Non, tangawizi ali ka ke eza bokoko ya fatalité za la quitter parce que to banda ki yango parce qu'avant na que en Angleterre na fani plus ba voulait belé na Paris. To banda ko sala on lo kwa neti elo moka normal na ukaka omoni kaka madame asali yango boye hein to travailler en mukie to pesi bato siko to mona ba tangawizi no ta Kinshasa to no mona ngo lokola neti moi sali bobo na ndenga ukizenga neti moi salité bien raffiné te nete omona bo sali yango boye to ko neti ba belé o ko neti boye omoni ba banzete o ba kotsa na kati. Alors on s'est décidé que non, tu vas dire au salango, tu vas dire au salango malé malembe. Tant au mot salango, le plus important dans tangawi c'est là qui est contenu. Contenu, bah c'est plein de contenu. Notre travail produit. Ils à la benabo, ils à la boue. Mon les amas qui déposer le reçu au travail, tout meki, bah tangawi c'est les là qui sur place. Mon aura normal. Avancer pendant le perfectionnement, donc on a un laboratoire, comme la norme européenne, il faut y avoir des kati. Donc kaboli va expliquer où citron alors après tu travailles bouteille, label, tu travailles bouteille, donc
si vous avez presque au niveau d'Angleterre, ils ont déjà produit des local product, donc local drink. Donc, nous avons mélangé sans problème. L'État est bibisso. Si vous avez comme son niveau de ShopRite et Zali, il y a nos côtes à ce qu'on a shop. Mais les shop congolais, il y a des Ghanéens, des restaurants à Bisso, ils ont déjà. Donc, les petits nangai, les master nangai, des luxe, ils ont déjà nous capi, des Londres shop, des Chioka. Donc, ils ont déjà. On a ça déjà. Bateau, yebi, shop, on a yebani, il y a Franck, si ils ont New Way. Il y a Baba Mangel, il y a Yubi, il y a Enfield, ils ont déjà produit Indimama. Donc il y a produit Indimama. Donc nous avons au Bundisson, nous avons en tant que marketeur. Vous comprenez? Donc nous avons moi casquette en Christ, mais en tant que musicien, nous avons ça. Qui boum boum. Vous comprenez? Donc nous avons produit on est balabana kini bien affilé et sunga batu na mungongo et sunga batu na niveau batu bazali na ba maman bazali ba nausée et sunga batu na niveau mukongo et sunga batu na niveau ya batu bazana auto bengi ba jambes lourdes tout ça constipation sunga batu pe na ndenge ya vie de couple on ça tabouté pour sauter ka produit pour le quand même moi il y a rien de le plus important quand il y a un besoin pour répondre aux besoins. C'est le ça la rapidité de besoins exactés. Nous on avait au moins besoin à la vie. Si vous avez gagné ça va mêler oh ah ce que non na l'audience que na parler pendant la langue d'abord. Ah is the first time I never tasted something like that. Vous comprenez à petit peu la mêler na loka boité na mêler na ba jinja. Mais au benda qui magi kaka. Voilà, Kimaki Kaka, Nenge Lobama Kaka, Nabande Onabiso, et à côté à Bakongo, Kimaki Kaka. Voilà, donc on est dans la qui Ginger. Comment on a pénétré parce que Ginger est à Tangawi. Yeah, Ginger drink, tu sais qu'on a boyé, mais label, en fait, comme on a un fan, comme on a suka, et vous allez Dr. Ginger. Donc, Dr. Tangawi. Donc, il y a un ça, azo bombisa nyoso. Donc, comme on a wana. Donc, tout ça, là, on a fait déjà. Nous avons besoin de 1000 bouteilles. Tout 1000 bouteilles. Tout ça, là, on a des bouteilles. Mais on a des bouteilles de 500 ml. Donc, ils ont toujours c'est-à-dire qu'on a plus rien à faire. Le produit est déjà dans le marché. C'est pas fait à l'anniversaire. Il y a design bali bache kote nini ça mais ce qu'on a vitesse déjà c'est ça au monde et déjà tout est vitesse en pompe. Voilà, merci beaucoup hein pour ça qui dit baté yo e baka ko critiquer loko muninga osala na yango mpeto sa poche na ye yo zo tika la ya oseka ko telema na coin ko telema liboso restaurant ko sanga 50 ko sanga 10 au tinda comme ko to mawato salela mutu na yo oyo po fungwa na lobby osala pe makambo mingi. Voilà, wana ya giga moi conseil muke na bato bidiba bo tika na bidiba parce que Congo za na posa oke libanda oyekoli comprendre makambo lobi ozongi osali pe masolo po ani te lobi ekoma pena ba marque pena ya minene ya Congo pe awa société minene leka tomonaka bandeko na biso ba Hollandais baya bavanda pe na ba Afrika po ani lobi e ozala to taxi ndeko na biso to taxi e ozala na moko taxi contact yo moko na pesa contact na yo ya kote parce que mon tuka oza na fête dans pe na France ayeba yi masolo ngote abenga directement basala commande to na ba raison mususu na poli mambo belé pesa na contact na yo parce que ezama contact moko base mutako akosenga pa na yo ajute ya ligne ajute ya wapi de pesa to numéro na yo et sala biso à part numéro na biso ya na UK ou na Angleterre ou directement les alliés 0044 018 34 68
na répété les sous 0044 Isaiah Laika 0044 018 34 68 wana ezali numéro na biso ya en Angleterre na Royaume-Uni. Numéro na biso awa na Kinshasa ezali plus 243 84 044 13 69 Isaiah Orange. Et numéro à Kinshasa, on a répété, ils allaient 00 plus 243 84 044 13 69. Numéro personnel, ils allaient plus à on a Kinshasa, ils allaient plus 243 82 522 64 11. On est à Vodacom, donc plus 243 82 522 64 11. Bengibiso. Partout aux alliés. 4 h du matin, na roula mukanarouya ici qu'aux alliés. Aux en a besoin routine na camion ya munene. Aux en a besoin routine na van. Aux en a besoin routine na eloko nyonso moto. Oyo ebi ke eloko routine na mangama suwa. Benga biso to sala service wana. Aux en a France, aux en a Belgique, aux en a Allemagne, aux en a UK, benga biso. Pourquoi pas la Suède, pourquoi pas la Norvège, to yebi na noté. Mais benga biso, to tala ce qu'on peut faire. To sala ra bloc na so avion et ça la toutes les 2 semaines, tout ça la envoie. Bengabiso toujours tout servi yo, tout ça on a pour le peuple congolais. Donc et là on suis allé adresse na biso à on a Kinshasa, tout na avenue Kasai numéro 4 na quartier GB, référence les Mino Congo. Donc bengibiso oye awa okutana na Ibrato ye mtaokipe yo kitoko okutana na Bosete Babi donc binafile okutana na Jonathan Musala awa papa Pedro Azali autrement dit Ngombe donc Jonathan donc binafile et loka loko bezate master tout oza cop na bino boya oza cop ya ba chrétien boya ozali cop ya ba artiste nyonso boya bana mboka ba se retrouver ezali normalité nde nakutaki na Suisse nakuti mundele asala ka frette wana eza cop na biso eza normalité na Lille na yoki mutu mo asala cop wana za mundele asala ja cop otinda biloko wana na ye wana na niataye te ke ona ke note boulot kaka ba comprendre que non il fa bunga na circulation akoma ko bondela bana mboka. Donc na Lille déjà to kanga masolo avec Joshua Manda bin affilé donc yango tozolo baka donc boulot diaspora za munene demande za munene biso musana biso ko servir bino awa ba pepe ndeko koto ba sepela to sala rappel système que biloko e mata mbisi ya kokauka webika ba produit ya système ka ya ba chokolilo et qui n'a rappé tout ça la biso donc bino boyebi nous sommes là pour vous satisfaire. En tout cas, non, vraiment, en tout cas, merci. Biso to sepeli ya trop. Na ndengo pesa biso temps pour to sola na yo to yeba na tina ya dynamique Congo pe to yeba na tina ya carrière na ye musicale. Donc vous avez compris. Nani oyo ezali Joe Tati et puis naba masolo na ya sa la biso Jija Drink. Donc voilà, to komi na suka émission na biso ezalaki yabino équipe Bumba wa yambaki artiste musicien pe manager ya Dynamique Congo, manager ya Dynamique Congo tozomona déjà signe ya mpongo wana na kati lamba e ba epsi biso ata bateau ba oya na zo idée ata bateau. Et voilà, na habité so elo moko suke yali to moi dédicace tamsu na ndenge salara au moni to la musique à Congo. Musique à Congo et salara bien moi pala qui en tout cas na pesi pena mbote mingi na déclarer na biso pour yemta salara masolo que biloko et commandatant fiston et Sikazali en tout cas coup de chapeau na pesi ba client nyoso oyo ba renouveler qui confiance donc ba Alpha Kiala ici bazali ba Rigo ba grand prêtre Zeka Lusega ici Gazali soutien na bango ba vejunga ba vie spirituel ba toujours wana pour nos petits chibiso ba David Master Tout ba PDG ba Jacques ici baza na France ba papa Willy ba frère Richard donc ba toza ebelé na pesi libota nanga ba maman sœur Peniel to pesi maman Mireille ici Gazali kuna na Lesden. Donc to pesi bino bambo tebele liste za mulai nde na za bo Dynamique Congo za wana tsoko meki otikali client nyoso donc maman Geneviève Ska Bozali en tout cas bah, merci beaucoup na soutien na bino ba kombo na zotanga en tout cas ba ko se reconnaître maman ni Ska Bozali en tout cas beau continuer toujours musala ba vie Claude Zanga Ska Bozali boulot calamité bloc koma
musala kaka eloko monsieur zate za na magité kotinda biloko zaki na magité zaki lo mot simple tindi biloko komi donc to comme ça on to ko neti mystique ah kotinda biloko te dynamique Congo na temps mukie vitesse ka omoni to bandi mukie mais boulot nde kaka boulot omoni toujours le blanc peut-être trop parler peut tuer mais de temps en temps faut parler pour pas mon appel na image omoni donc ba mbote ya trop ba frère Dominique frère Modeste ba Igo Kambaje c'est ka bozali donc bino soutien na ngai ba tout pesi bino mbota trop papa Kabia staff Nyosa Credon mbota trop staff ya East papa Didi papa Peke ba Guy Ntambe je citer Bosanate Mukarame maman Elise mère de 4 enfants on a Bosanité ba mami Botele c'est ka bazali bikaka ba sœur na nana honorable papa Botinga na maman en tout cas honorable Lianza et Kozali maman Joséphine merci beaucoup moi na koli boulot yango yo omoni lo boulot yango dynamique Congo bozwa diko dictionnaire bouffon la dynamique na kati on a beaucoup mona misala dynamique merci beaucoup dans les noms il y a la vie. Merci beaucoup, hein. Dans les noms, il y a la vie. Ndengega to clôturer na émission Oyo Maloba. Il y a manager, hein. Il y a Dynamique Congo. Voilà, ils ont qui a bino équipe Bumba. Biso pe topé simbote na maman na biso GH topé simbote. Na balandinyo so émission Oyo Short News et puis balandinyo surtout il y a ESP Media. Voilà donc agence Nabino Yangoyo, agence Nabino Yangoyo, komitung sa susute ko beta mutute. Hein, donc les Karamba la Moro benga numéro ya Joe Tati, hein. Donc sympa aoyambayo aoyebisa yo place beaucoup tana et puis côté on a bakin to moni susu ibrato autrement dit donc voilà to komi na suka to binde to loba na suka émission na biso glory be to God. Bye.